Non, il fallait attendre qu'on va faire. Ah bon? La télé, RTNC faire attendre qu'on va faire. Oh! On est là, moi, arrêté. On est là, moi, arrêté. On est là, job, il pas Jésus, il y a pas de sangai. Bah, il y a non, il y a qui Abi, n'a pas makamuna mutema moko. Ce concert a fallu et Simba. Concert a fallu faut Simba. Ce qui a bien mutema mabe. N'attends pas mutuka. Voiture bo mangabi. Ah, hérité ferré, fali, bah que Jésus azoya ba okosanga. Namoni sangala na TV na mikili. Namoni sangala lobio. Oh. Mamti na pour hérité na bina ngote. Bono okosanga. Wande na ngabi. Et comme sérieux. Et qu'il fallait attendre faire attendre qu'il fallait hériter sans raison à côté. Ah bino ba jo ba maele ba ki sango Jésus azoya comme d'arota barumbu bazoko sang. Ngapela otanga bato yoka na raté. So ba sira mikoro bi ken. Oh la golo langi. Na bona ba problème. Non ma pe ken na kitikin. Atanga ba komola biso ngabia. Ya boya maele. Ce qui lelo na bando boudé ba artiste net faire na bando comparer faire na Robino Mundibu. Même il fallait mon place aux ala comme attention nanga. À mon avis qu'un a remarqué un jour. Robino te comparé na on a fait to ça na en comparaison on a sens nini. Mbongo tu baba mena liputa tanga yembanga na sikalo boko. Tanga zo bima bagine di badieta. Tanga zo bima kainga betinga mbote na sule. A betinga mbote bagi sule na di badieta ba accompagner ya. Tanga bima betinga mbote mbongo tu baba makana podium makabela ngwa. Na ine loko mona somba na ndao na be on fali pupa. Donc, si nous avons trop exact, tous les passagers, tous les biso l'autre côté. Donc, quand il y a un candidat qui va combattre, à ça 10 ans, quand il y a 10 ans. Na conseil de konanga Robino Mundibu, au moins ba nombre de vies, ils ont musique té. Ba papa chéri na ba wera, ba tondi sa ba sali ya danger sans internet, sans nombre de vies. Donc, soko lobby ba nombre de vies, nous on a ba 11 millions de vies. Yango lequel faire c'est que un jour le bapé le qui voloko c'est que un jour le qui bozi boziana il est wakanza musique ezane nzoto na ye mais c'est bon na vie avec ce petit na ningi makambo te de so boulé de ça te po oza na vie nde oza danger te batu bazana ville basomba rango ba père rango ba père pango zalande o convaincre batu netinga sans vous flatter, s'il vous plaît, abonnez-vous. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui est amoureux donc il m'a envoyé que le Dieu. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. S'il vous plaît, abonnez-vous. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasadere. Nela sabre, nakoke nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame. Nasa levo na kamala dina bella, kaponga nasi nasadere. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba ministère na tout baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba ministère na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba ministère na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senge bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non
employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta bokolanga na ngola ye. Donc tina ko ina na trop ezate toza ba passager toza na biso le côté donc ko ya na kanda tene ba combattre bazora asali 10 ans kanda pesali 10 ans sora la lesipe kanda. Non. Toza na eloko moko te tosala to ina na ka tosala na fier. Merci Blanchard Moussaka to évoluer. Oui, Blanchard Moussaka na ke batebe bazotala biso. Là je vois écouler patience la bruxelloise. Blanchard Moussaka tozara na bino na secteur socio-culturel na ba ne bandeli. Na kate ka ba matanga toko l'exappel solo vraiment te tout le monde a bon disparition, il y a papa Nabiso, Manu Dibangu, n'habité aux ah, papa Emmanuel, comme on a solo Emmanuel, Emmanuel, mais comme on a mis comme Emmanuel, le premier ministère qui a porté la 1949, avant papa Nayane en 61, pas contre l'Afrique à jazz, papa taboulé Bakimara Grand Calais, na table ronde Grand Calais, Yara et Moro, Yama Kota l'Afrique à jazz. Papa Emmanuel, en 61, il a moitié Coco, il y a Métis. Ayarane Kishasa, papa Emmanuel Manu Dibangu. Musée planétaire, légende, il y a musique, il y a des masala des chansons kanga. Il y a tout bagay mosala ba œuvre. Rosala banze mo belé mosali œuvre. Asala somaloba, betelanga bunya e somaloba. Na usama kusa oyo, Michael Jackson azwaka. Tant Michael Jackson a bing bag, ba foka ba bing sere pour Michael Jackson, Michael Jackson sere ke ozane konanga noir, zwa parti na yo. Bossa na ça va foka so bolé la Michael Jackson bolé lenga na ke déjà pour konanga noir. Donc ça ra de œuvre kanga monde, mission mon planétaire, abeta en Afrique jazz vient na biso. Mais pour moi na tina te za na tina ba kundi vie 8 personnes. 8 personnes. Ba kundi 8 personnes net maître Mukendi. Maître Mukendi a fini à 5 heures. 21h, Bakundi Maître Mukendi. Qui est Maître Mukendi? Avocat conseiller à Papa Tshisekedi. Maître Mukendi assemble la Congo, la Libanda, assemble la Congo, la France, la Belgique. Les grands bâtonniers. Mon cour constitutionnel, mon commandant, c'est maman, Papa Fayoulou, na Papa Tshisekedi. C'est quoi hier, avocat cour constitutionnel. Belève, Betidia naïe. Avocat ya Fayoulou, Betidia naïe. Avocat ya Maître, ya Papa Tshisekedi, ya Papa Félix Tshisekedi. Avocat, Betidia naïe. Donc, Maître Achille Kabongo. Dans un professeur, il y a un professeur. Pour moi, dans un banque, papa Fachi, au bout de la na TV. Papa Tshisekedi. Na banque parce que tant que 54 na Kabea Kamwanga, à 5 ans la droit na Kishasa, na faculté na campus na 4 facultés. Droit est à la quitter. A bien ça la droit. Belge, professeur, test examen droit, à une de faculté droit na campus. Or, Afrique centrale, mais pour na Papa Tshisekedi. Donner ma magistrat na Gabon, na Congo, na Cameroun, na Brazza, na Tanzanie, Afrique centrale, merci Papa Tshisekedi. Donc, il y a ça droit awa. Vous avez le makaka. Et Papa Kamitatu. Tout ça, les monuments côté. Mais nous avons la date le 30 juin. Pourquoi on la date le 30 juin? Parce que nous avons l'indépendance de la conférence de Berlin. Nous avons payé le roi belge, le roi Léopold, la conférence de Berlin en Allemagne, en 1885, le 1er juillet. Au date quand on a le 1er juillet, c'est le 30 juin. Il y a une date le 30 juin à défendre Congo. Peu normal. Bah, viens là, maka. Gouverneur Morota Banque a sauvé la banque Lupang, le roi a parlé du marbre. Les membres de banque, nous avons gouverneur Ndele. Donc, tout ça, monument, mythe Nabiso. Donc, Manu Dibangu, le long Congo, dans le monde, premier ministre africain à Kenya Poto, dans 49 ans, Manu Dibangu. Le lot a perdu 8 personnes. Je dis bien 8 personnes. Maître Mukendi, 8 personnes, 18 personnes, mais même jour. Je vais perdre 13 jours, 3 jours. Mais maître Mukendi, maître ya ba maître, ça me l'a payé. Avocat ya Congo, ça me l'a Congo na Libanda. Avocat conseiller à Papa Tshisekedi, Papa Tshisekedi mon colo droit, premier docteur en droit pour un dimos à l'avocat naï.
et puis avocat ya IDPS mais bakunde 8 personnes tina tezana tina Mobutu akunda ba papa Luambo ba 2 jours maman Mobutu 17 personnes donc je monte à Kamunde na coin à l'équipe bakunda ceux qui 30 personnes ko Mobutu donc tout ça là la fierté to linganaka po to yeba lobité to yebi lobité Jésus la ka ba porte lola la ka bongisa no place ko sila na ozabino o sona sona lamba loso sona zo bengote c'est le sona abilité mais muyibi ate aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis pour talaki ba pierre ba wangani devant basola bakangaka pas bana basi mais muyibi makolo peuple kabio yo mona nzambe na croix jésus yo loke no lola lelo ya moni to lo umela point pour muyibi mo ya aya na fenêtre ndako ken piana aluka porte ndako mosaka bigana ngamo ba esthétique belé yo zo moi temps pour ça yé moko l'unique habité ya lola eza muyibi pour jésus avec avant le monde soit moi j'ai fille donc jésus alara déjà donc tous à la moi le noté yezo ya rapona ba brebis égaré yango moni na mona ba pasteur bazana escalier monter batik la nzambe mbongo na lola to pasteur mo yebi compte privé nzambe ate et puis vaneke na tanga pasi et rango ba justice ba dans l'exception na ke prier ba si 7 ngome ba konda ba okemba 7 mais bo biga 7 ba batiki so numéro MP te ba mani grand batiki biso te auto so maboko na bassin to ke tikila ba mbongo bo so muta konar visa so la maboko to si yango te Tomoni pasteur, tomoni kabundi wale sazo baluka na poto. Moi c'est l'exception, c'est exempté. To landa erbo prier makasi ba jeunesse la bino ba mangengenge. Boko tikela so ba mbongo te. To pesa bino ba mbongo non. Ya moni to Jésus moko atamula na punda. Mais le ba pasteur punda za balinga amer. Balinga amer, balinga ba Cadillac mais punda za. Na eza na ona mbinza ba teka. Ba somba kango te. Merci Moussaka. En tout cas, je salue l'assistance remarquée à Ken Piana Makizembe. Ou remarqué un peu na plateau on a habité il y a communiqué aussi comme tout précédent qui est Ken Piana était sur go poussana pour que matanga so peut l'accent la télévision vous allez vraiment bien père nanga de Muzungu Jokanda babi Jokanda les bruxellois écoute patience la bruxelloise Vina bino son akata Londres na pesino mambote na yimoro la belle fille babi Kardashian Christelle écoulé. En tout cas joyeux anniversaire à toi Kardashian Christelle écoulé. Ken Piana Makizembe. Biso qui déjà la cadre d'assistance tout monde opende ozo kota donc na robeto karaté habité li sangwaliwa papa. Babika le même jour oyo bosa interview andi papa atika biso. Ali babete. Bon, premièrement, on a appelé ça mes condoléances na grand frère Nabiso Blanchard Moussaka. Baza ba vie oyo to matato kita, ba pesa biso ba guya misala o. Pour bango ba bandi ba TV oyo. Biso vraiment te baraté un jour to simba ba micro. Ba vie pena yango na hotel poto na lobaki. Soki to continuer ka ba débat pa pambo ba poser question ko ignorer ba vie. Wana eko masiko impolitesse. Vous comprenez? Donc na boya ki déjà ba biloko wana depuis kala. Omoni papa na biso o akufi ngapo na nga na moneka papa Moussaka te nga azolo baza papa na biso nyonso bana kitambo lupango yo eza lupango nga ken na kango trop na vie omoni vie na nga Blanchard Moussaka ezala na ba moment mo boy ata ba bombi ye ndenge nini nga azole ka chez papa kaka papa na luka vie te azawa na yekuta zoela nga kiti mo libende boy fanda wana zala calme nga moko nazo na signaler que azai papa moko na habité na azai papa mo gentil omoni ba papa o ba kandenga okosa mutu te nde papa ya vie na biso en tout cas ebele ba ya matanga ebele ba ko ya ko assister nde ko na biso grand frère na biso Blanchard Moussaka mais peut-être bazali na relation na papa te biso tozalaki na relation na papa toyebi na témoignage ya père toyebi mutema malamu papa zalaki nango accueille vraiment papa zalaki ko yambela batu nga naza muto na ko pesa témoignage de papa zalaki bien koyoka ke papa kufi nga sala nga vraiment souci na zalaki mal à l'aise nga ko na bulaki les news au sala ba base na nga ndenga salaka natala boye comme pena continuité les solo natali ndeko na biso Yves pa me ayambi grand frère namoni pena ba confirmer lisolo yango ya soloko falaki to ya lobby awa na ndeko na nga Frank Stemai to sangana ki pena poto ya mais moi empêchement moko esalemaki lelo na lobaki na kozangisa jamais sans pas yango na yaki donc via za grand frère nanga moni lelo coronavirus soki atozalaki na problème na nani soki obongisi te poto yebi ndenge mokile kende te
tovinde mokili kende tende nazoka na planète kuna pe nini moko si etengami soki ekwei ekozipa mokili moyo. Antivirus peut bimi hein. Antivirus oui na mona kanashi. Voilà quoi, donc ken andira le bien waya bina ya parler. Il y a une mission sans benga. Aya ya sans benga nga to boulonné donc mutu nanga. Et puis écoute comment on yoro langa. Au moins na besoin na problème na ken. Au moins na kutena la quoi faut petit na person mbote. Ah, sur les gars tiki ngambote. Et comment on yoro langa, comment la culpabilité. Jour à jour na moni balekinga ba ke pasai. Pour ça il est ken hein. Ba ke pasai. Non moi équipe nettoie à l'hôpital. Ah mutu mora zangia na so batabita mutu mora zangi boleka bino tout complet yem tatindi bino o te effectivement même tatim so bon ça va boya bino tout lobby na c'est nos problème yate na ça nos deux émissions ba pe bango 3 na niati puis expliquer bango na problème moko te na ndeko nanga ya za yanga ya parler musique eza musique na makamu nango mais problème particulier to wela mwasi to wela mbongo. Sinon, mon gars, c'est une émission. Un jour, dans la bonne émission, un jour, à Roya, Pécanem, nous voyons tout ça, émission. Effectivement, on a permis, l'autotique a raisonné, l'autotique a peur, l'hôpital a la coma. Et Tani Nazana, nous avons barré, tout aux anabans. Bamona Monara Moutoura Bimelanga, Namona et Tenazoya, nous avons un micro. Bon, Ken, tout ça, ça, tu bête, voilà, tout ça, on a problème, mon qu'on a été. En tout cas, merci. Blachar Moussaka est un exemple à suivre au Saranaté. Mais on a tu es ouvert, malgré ton coup Philippe, mais au monde que tu es prétentieux à répondre à Nyos et le copain Nazwanandara. Pardon, Nakati au Penate, Obi qui vient dans la salle de surprise. Tous à Pénan à Paris, tout le monde a siko vieux degré à Somba Makambuya Bercy. N'abission à l'obi maintenant. Ata bato ko to balobela fali pena na kin mutazwa ki défense ya makambo tali concert ya fali le 28 net vient nga azati ozoka fali oui fanatique BCG to comprendre yote nga mande ko nanga kata musique to robeta ya 2080 atuni préfecture lorote asali musale be bongina loba net nini la betele tous les bémissions sala. Félicitations. So batimisu bakanza so sel monta su ba royi no posa te. Mais muta sali le roi bien. To sala net nini. Na sombango na latango mais oui voilà. Pour rappeler la bisa ba combattant kandango ya to sala bino nini. Musique ebeta raté pona nini. Ndeko nango dombo lo binanga mosaka to tinda mbongo mingi na kishasa na western ngabi oui. So tinda mbongo kamana le pango la bino. So tinda mbongo le pango kamana bino. O tinda mbongo pa la bino bateka 4 pour que potote. De compte final na père qui na pona bino. Et puis, ils ont apporté un pays bien organisé. Au lieu de Soubanakiv, au Soubanakiv, comme Soubanasaché, pour Bamamout, vraiment. Ce n'est pas la méritocratie. Ils ont mérité au vent de Mikili. Pas Mikili, c'est la Makamuna. Ok, Naïbi Mikili, c'est la Makamuna. Pays mora propre. Nabi namona abino abolelaka, jibazo bimisa album te ça fait 10 ans. Na tuna na bino bino pe bobloka musique ça fait 10 ans. Siko, abete la bino sepelisa bino batu bolingi bango ba abeta na potote. Bazanga réponse au pesanga na tuna ngona kati ya Château Rouge place pena bafanda pena base na pesa jibe raison na biaza na raison OK musika muto yaki ni chef à localité na Kishasa ni chef à Matuka ni bourgmestre comment politicien na poto politique est le roi qui tuntu so belo na bumwana to belo na mukole comme ça kizengi comment banda ni chef à localité bango na poto comme colonel oh général oh nini si bango est comme shida ba partout toi Congo barana est n'est-ce pas le clique simi mbongo Congo banandet bato est ba korezo kemba bundi ya Congo ba petit batikela ba fele bato batiki ezate comment mais comment mbongo ya rata ba Congo te ni ba ndundu kaka est et biso to betala est hôtel eza ba tabeni balala on pele hôtel bazo mela pe basanga na bango ba sepela na bango bilo cha bango bulneti ba kemba on dit ba Rwanda ba vivra na bankoro ba manioko le musaka ko fele ba série non musale zebele zo bule na kenda na mais omoni ngala sepela ndeko nga fali pupa na tele na poto discours to lo bako yangwa lobela ba combattant vient nyosh même discours super congolais zate comment il boké tu as visa na 2013 à France na zone qui na l'équipe na bino mais comme la France bona ken so mona France mundele mona France mutu mwindo France mundu ya mutu mwindo azala raté so ba chi mundele na mutu mwindo benga makengo obenga mutu mwindo ata mundele na koma makengo obanga na yo omona kaleti makengo ndiye
boyete uta changer bango tu okate babike ngo dondo comme les ara no so mesena mais comment wa do na ngai me bacha mundele moko awa na mutu muni baso benga makengo obenga nani so benga monsieur Wilfried obenga nani mais ça logique baso ba donc bakoma ba français mumuna Rwanda comme Congolo Siliki ba yuko ya pe français mais oui donc ezaka entre parenthèses sur la ndeko na biso que non battre surtout ça la misala na biso bon peut ça la bango comme menacer na tilo collègue ngala tala ndeko na ngai ken amuli mona musika ade mbango a dévier oh ekine ki pota tambula aza musicien ta sala musala na ye ndenge na sato ke autour de Tour Eiffel ndenge na sato ke au bout de mies blok akol bango ndeko musala na yango wana mais bino mo permettre ya sala musala na ye te botie bestime mo stress aya bino mo ba ozongi sunde mais bino mo sele fora zonga boete la chambre sera pas na katiote en tout cas ndebo coach comme fali pour na ko éclipser vraiment message oté tout le monde qui bisonyo soit fali pour ça qui communication ou permet un peu ko sensibiliser ba ko mobiliser ba tout pour na lutter ko ça lutte contre coronavirus au talaki avec ko ça analyse moi ou talaki abi so ba confiner ba tout petit peuple alors ça attend vraiment na déséquilibre on s'en rendre surtout à ce qui concerne Libumu tout le que l'euro tout ça va collecte il y a ba fond a bien lancer un message pour na ba mécène il y a biso ya mboka pour na ba tunyoso ba sana mo ba moyen ni na moni pe maramba to salara na ko bandeni compte rendu chaque pot quoi mutu boya che tout monde qui ba lita chamala ba che ba 1000 sacs à l'osso une tuile au bac ça ba komba ba tout mususu ne peut ba initiative en tant que leader d'opinion o yamba ki onde mais ça bien babili sabon l'aura et le retracilité oh il sabon on la poti ça sonne que c'est azui idée to charon point et bien il y a azui idée on est bien omoni héros to bandaka matanga ba komba te héros ko yana solo to robeta les trois borbeta wapi o disque o meri bimela wapi donc héros to biso tous censés na les solo moko ya mon bande ko so ba chroniqueur ba chroniqueuse ba comédie ba rataka et ça ka bango tous la manifestation monene ya monde musique zo beta na poto lobby fali zo beta après ni okalongo biso tout ba mise to ba to boxi ba concert to cha fali pour la venir sur ba beta mais bino ba chroniqueur bo lobby faut mise be madadi kambala na Eveline Mukolomoko moi ba futa et comme na be Eveline ba to na ya ba so ba ina bercité concert bandi ba to ki pena be mbete e bembe vandia ba ki pena ba na tu me bino ya mbaka biso je viens aux les biso to sepela eza goûté bon les kisango eza na mort yo bo yangai et comme il a dit Kambala tous les deux maman présente ba eti kambongo mais ma famille ba boy ko ambomé Dali Kambala poli comme décomposé ba dali que même 17h il venait le 12h 17h pour katafal que même ezate bon na 40 minutes na maboko me famille ba bomi bon na pekisa kama makambo tout ba yo ka bisoté au moins ma concert ya fali et mela masola ba to ba kufa mukolo wana disolo rebeta mate bima inaperçu on dirait ba yebanité pourquoi mon terrain na bandal bokel lele na limité on a limité na bandal to sisi ko kuna mutu na Nécopole to va bata mama pata to bata ba toazo na MCT to bata ba salon la cause place ko mena masanga et c'est belé si on a limité ko place to bata ma bureau IDPS 10e ri Iferi INPP chez Walo pasteur Walo maman lang ba mira milete ko matango ndenge au moins ndenge boma na pekisa makambo ba yokanga te simba ba bisanga raison après ba commence na swana donc voilà tant ça zoki initiative wana ipupa ya mutu nanga tant zoki initiative wana to puya ngam to zo ida bien na puya kango papa chéri passer pela kinango ba tout va se pela kinango au moins même abeda sur to za kana ma contribuer c'est le euro moko te to se peli nango papa chéri na tala contribuer pour ba to ba baraté na betango lelo bo comprendre fali pupa maïs c'est l'ami aye baye mana papa chéri premier album na ye ya 3 semaines nzembo liputa papa chéri c'est petit na ngai na linga trop mais maïs c'est ça ma mise to yoka na raté to yokani c'est vrai pe fali na vie na ye ya vie na latino et moi ambri so na bina yemba tam ça la faux mais disco yo et là on nous ça na disco yo yebisanga tu na fali liputa on tant liputa bimagi fallait azui liputa yemba on a sika loboko premier ayemba on a bisati singlet noir chemise noir chapeau noir Bana poto, bana le monde entier, à partir
le 1er novembre tala cadre kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya 2 fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Mbongo tu baba mena liputa tanga yembanga na sika loboko tanga zo bima bagine diba dieta tanga zo bima kainga betinga mbote na sule abetinga mbote bagi sule na diba dieta ba compagnie rae tanga bima betinga mbote mbongo tu baba maka na podium makabela ngwa na ine loko mona somba na ndao na benga fali pupa mutu na biso toza bien to rabito na problème te musique bola na mamole kana musique te aza biso tanga zo ida bien ngala ki flatter metine ngana so na ba ken na mbangu na ba gloria na mon fallait un combat faire. Ah bon? La télé la RTNC faire un combat fallait. Oh! On est la moins retard. On est la moins retard. On est pas job avec pas Jésus Zoya ba bo sangai. Ba yoki ke. Na ke risale ki. Abi na zo ba makamuna mutema moko. Ce concert a fallu Simba. Concert a fallu faut Simba. So la bien mutema mabe. Na tamu sa mutuka. Voiture bo mangabi. Ah, hérité ferré, fali, bah que Jésus a ba ko sanga. Ngana bongo mutema di gloire le razab. Gloire le razab. Oh la lève namati. Namati. Dimi okena za ta bien afkin ngam nazo songa mbao. Ngabi te ba joyo, ba yoka na te ba tanga na ba kombo te ba patron, ba na ba mbongo, ba tangi ba kombo. Bongo biso. Mais mutapimela mai. Muko ozo milika kopusana. Mutapisa mai apimela yo, mu milika ko na mundu kite. Ngabi ba prêtre ba tangi ba kombo. Ngamo saka na otika simate. Mais là, comment la chambre. Ça va de Kuta. Ça va de Kuta. Cousin. Je te benga chaque jour. Pour ma tante, tu vas s'arrêter. Pour moi, tu vas s'arrêter. Bana chaque matin à papa, chaque jour à benga. Dans matin mon amoni, papa na so la maman Sankara. Kala. Ndora bandego moko moko. Ah, tu ne sois pas malheureux. Tu vas so bandego. Tu benga na ba cousin. Kata oya. Na moni Sankara na TV na ina mikili. Na moni Sankara lo bio. Oh. Mamti na pour hériter na bina ngote. Bonoko sanga. Wande on a eh. Et comme sérieux et qu'il fallait attendre faire attendre il fallait hériter sans raison côté abino ba jo ba mayele ba ki sa Jésus zo ya comme da kota barumbu bazo kosa ngapela kotanga bato yoka na raté so ba sira mikro bi ken oh la golo langi na bona ba problème non ma pe ken na kitikin atanga ba kombo la biso ngabia ya boya mayele auto banga Jésus tika mo coronavirus abina roya mais besoin mo coronavirus donc qui ennemi est na tinate to ka bana baleka dans Eve to inana pona tout homme est complémentaire et ça te pona yeb mikili o kabelinga triko yosho mutakabelinga triko yosho kena yebi Hervé Kanga aska yeb takabelinga hein comment les azar na kena tiki minute ba rotira na kaleso bloto mo bakabelinga pas kaleso ezara yanga mais ça te so kabelinga la man ndole kina bilamba antithèse. Zomona. Petit nanga Joël Couffle. Tant que les on ba abino tu ba komba ken bo poser ya la te habité. Ozaka muna biso. Na biso na mona bata bolingo na ba pays na tambola. Makam na moni na Turquie. Na mona bata balingaka batu.
États-Unis namona bato ba polo lenga na tamula mona makambo na moni na Turquie makambo na moni na Turquie c'est so bato ninga lelo pays na monde lingi otika busalo ke vaya na yo na una kakite po mama la mikili te ken tuna kena mama na poto eleki France eleki ba pe bele basukola rango après 20 minutes car sur la prince après 20 minutes basukola après 20 minutes. Mais monsieur, non, ça va voyager ma commune. Maman, mon ngi ken ala tikitoko. Soko OK so mabilamba na yebo, okuti yango te okangi photo, ba saleli yo yango. Na magasin so okende. Donc mutu et puis ba prête to yoka to banga banga ba kombo ba père bloro wana, ba ko ba téléphone ba ngeza kaka. Bon zulanga ngo 3, zulanga ngo 4, ba lati la bango ngaba na lati la. Ozo boule. Donc ba na Turquie na mona ba to ba tenda bolingo. Na yebite. Tant que nous avons nous avons 8 heures au moins la montée nous avons pensé que mais 19 heures pour là la foyo là restaurant pas maman Jenny OK donc pour là la foyo là et puis nous sommes au lia au moins tout le monde na valise na bilamba yeli yo tricot yeli yo oya na tout le sapato ya pas mutu donc abi meno bolingwa boy en tout cas maman sa Turquie ce qui bosse la rango pour la Bible, c'est qu'on voit la sonne pour la Bible, t'es n'indimité. Ya, mboumo nzamba tchaka tinabino, bon continuer bongo, nzamba repambo la bino. Et puis on a mis, on a la Turquie, Robert pour débat partout. Cassette. Robert au partout. Comme pesa, bah tout la Turquie, bah zo bah la batinga la France, na bah la basi, batinga la bango kuna bango. Donc comme pesa, bah za bien, bah kemba la bango te, climat mo na poto, kutu malili. Climat monnaie na Europe. Bon climat monnaie maramutu. Kutu bango bazana malili après il reste c'est bango. Malili na bango les tout. Après il reste bango. Donc baza vrai mboka mo kitoko ba bien surtout bolingo. Mais peut-être pas en France bazana ngote. Ba en Hollande ba na ngote mais non mo rabeti ya beti tour par tous les côtés. A robete lo ke maramto mona na Turquie. Ozo bien que John a yebi ete ko. Mais pour lia fonga na zato lia. Nakoloba moi témoignage mukepe nde nauti Belgique, France, Allemagne mais côté à vitesse pena ya libération côté wana ba France eleki moi muke na sens que côté wana pena héros nde héros mais tu kinde sko effort mais côté fort mende bolingo pokuna bazo pena batambusu ba memio ba bateau dépenses nyonso tout basel la bête qui fait aux États-Unis. Mais autant moi la badoua kabelo ba 5 chaba ba 3 chaba mais bolingo la moni na Turquie. Merci. Bolingo la kuti na Turquie non. Merci Ken Piana. En tout cas, tu comme vraiment pratiquement la souka vraiment il y a ma sonne sur mon commande. On a habité Blanchard Moussaka sur aux Antilles le souka vraiment. Mais avant ça on a une émission dans deux qui na conversation na père nanga les champions Caps Kapangala motema maman Lisette Lokange et puis singa tout le monde est là au monde télévision selinga pena bien té abina ça na parti prêté mais na moni c'est comme si Robino Mundi bu face ya Papi Mboma ak malobane ke moma be envers Vienaye grand frère naye faire rigolo na ebi total que mission na batinde la ngam keli katenda na taika pas keli katenda na pese pe mbota zawa c'est que mbote non pas ça rend les qui n'angane de Ronanga Robino Mundibu faut respecter Kabayaya pour pas dire voilà zo kende nango et fans on se pele pe nango te fallait attention on se pele nango te Monique il faut ça la preuve tout ça mais ce qui fait être mon raïka siko bon ça la finga bino ça là le mais comment on a ken mais tout ça c'est ça. Monsieur la vedette Mouraya, papa chéri, président Ouera, oh, tout Mouraya comme bisodé. Parce que tu mets na boulot, tout ça le boulot, moi avant bino. Zomona, n'attends pas dire que vie, na l'école na vie, boye. On répond de moi trop le boza porte-parole à BCBG. Na conseiller de konanga Robino Mundibu, au moins ba nombre de vies, ils a musiqueité. Ba papa chéri na ba Ouera. Batondi sa basali ya danger sans internet, sans nombre de vies. Donc soko lobby ba nombre de vies non ba 11 millions de vies yango lesquels faire. C'est que un jour le bape leki voloko, c'est que un jour le leki boziana. Donc musique ça ba nombre de vies 11 millions de vies fallait que ça les so tourner à munene. Comment ça les tourner te bon. Na habite ba tumsu ba bossa na ba parcours ba toi.
ozwi pena kilo faire peser na kati ya musique Robino artiste ya lelo on se compare na artiste net Ferry moni atanga bwe soki lelo na bando bude ba artiste net Ferry na bando comparer Ferry na Robino Mundibu même il fallait moko place ozala comme attention nanga amona ke keno a remarqué nga pe un jour Robino to comparer na on a Ferry to sala na comparaison on a sens nini Ferry aza na plus de 100 chansons oh batu bayebi na mutu mais Robino so to bito lukata 6 emso ezamwa mobulu emso 3 coups ezebele ozo comprendre on a complété ndeko nanga ken na koloba ke Jomi mombi soki mombi ya biso 45 millions de vues mais soko chia bona tan point kamana bango beta te mutawa ya zate menga na mona keisha longo na papena na vérité omit prêtre bona banzemba danger mais c'est ba royate via oui le longo makobona na banalité vient ce Jean Koubala imba danger mais so chia chez libaya boya so vient na ngai ilongo kanza musique ezane nzoto na ye mais so c'est bona na visa via so petina ningi makambo te de so boule de zate po oza na vie nde oza danger te batu bazana vile basombaka ngo bapera ngo bapera pango zalande o convaincre batu netinga sans vous flatter na binanga rumba ya nokote rumba mo rabeti pena ke rumba to kamina mo mito bini na binanga te na mona zo place mingi tout animateur na ye ba animation to ya yemta yemba nango donc animateur na zo yebana te po yemta yemba ba animation na ye donc oh nokona to biba rumba na ye cheta to biba rumba na ye moi respect ezala l'époque il y a des comparera bango au mato kita batu ba comparera ulwambo na tabule batu ba cham grand mon pa on avait beaucoup batu ba cham papa chéri na présent werason ba mabale kabona ba église kabona ba beta concert le plus long du monde de 21h à 14h fali ba cha na faire ata fosa atoke beta na Jésus nzembo mais ba ko chamino ka na feye bana bongo simba la mundele ala nani li passa ne nzuzi devenir na bazima passa te na musique faut que nous passa moi musique c'est quand kata na wenge kuna pepe la bichikicha et puis mena bichikicha cha pepe kala bicha cha wenga bebi uba mbaki di mwene leba musique to mo kata na neti bata chorale voilà à mon champion bo diminuer donc makamuza masa so fayemba trop pour assez profaner na noko mazaya yete à cette époque neti ba Neymar ba yamba ko na Messi te ba Suarez ba ya ba ko na Cristiano te ezo taka Messi Cristiano donc tu ba moi de botika mo kenda ndenge wana ate na cheta ezatenga na FC même si tu tata mo sina ba mo so c'est pas minga FC ke non beaucoup kanité merci Blanchard Mosaka merci Ken Piana na habité oniaou azapa ko sa ba nyamaza le para pygmée mais ba zela ka ya na mbolo ko ya na puku ça bon gars le para pygmée on a le papa il a maman nzoto moko ndenge mo boete mais tinda ke ka mbolo ko non mo ka ya na puku yeso mo na ko na cheta mais ba yemba nzembo ekanga batu mo ya yo simba te nzembo pena nzembo po lelo banzembo ko mobunga lelo thématique banzembo bato beli bazwa nango te thématique nzembo eloba boboyani na mwasi otindele nzembo bosongani lelo za sustain le tomga mais petit nanga mais accepte ça moi texte thématiquement parler ça fort lelo fo nzembo eloba banzembo belezo loba te mais succès leke bele succès ba chanson périodique et ko wumela tel roi milinga cigarette pas milinga moto silaka pas milinga silaka banzembo eza banzembo. En tout cas, merci to zobena tamu comme sous to vendre lango to statuer vraiment mamba nzembo ouais ba te bele bazo ya lelo bana nzembo te e bele ba ya lelo bana nzembo te e bele mais succès za comme sous nzembo pesa et lo comme sous Jacob de Ferrer ça la succès na voix rock Cassave Gilles Iglesias nani c'est qui Johnny Day succès fou mais voix rock ba beti bangala bana ba luba quand même Congo mais ça qui périodique wapi studio merci Blanchard Mosaka Ken Piana bitumba Goliath Léonard David roi David ngaba bundate ba okima po Goliath ba vato bunda fuye petwa na libanga na poche robete mabe oke Goliath aki munene ba paquet lisusu peut-être royo bete dingwele ba sengi biso bi roboya na de bene ba gagner so gagner so sengi ba bande la pena ba yemba
Merci Blanchard Mosaka, na yoke Mama J de Londres na Maman Pauline Lumumba. Ba talaki biso vraiment na Odilon Mampouya babi boutique d'habillement na chez la Moko. Boutique d'habillement exemple à suivre Père Nanga Rogero Divava, Roger Ndonga les grands colonisateurs, Père Nanga Donan Tsumbu, hein monté Maman Lisée, Maman Nabiso. Na pesi no mbote ken pena. Lilo basuki ko ça. Non, lilo basuka na sepeli ka ande komona vienanga. En tout cas, iloko salinga ka pas Césaraka. Tokutane isu na mama ba matanga boy père akei mais biso tozala wana ka pona ba programme tozala na vieti na suka en tout cas eloko esala pasi kaka toyebi ke ba mama boye tozwaka nde ba soutien ba bandeko batisepela na biso libanda mais ekosimba kaka ekosimba bana poto bo soutenir Vienanga Blanchard Mosaka oyebi kaka liboko moko esukola elongola facilité donc Baguero bomonaka neza na ba polémique kaka po polémique pe sala ka mo elengi batu baloba no bo sala ka biloko na longola somo ba boring mais to moni ndenge mokili ezokende na suka esenga ba biloko na il faut kotika yango leki respecter yaya pe respecter leki c'est tout Madebora Kamanda fama to komi na suka Blanchard Mosaka mo bambote na ebité lelo yo ta on peut s'emboter te pona na problème ndaka matanga ba kombaka te na sengi bana poto nyo surtout merci et ça te pona matele to na bana tikite bana poto tout tiki pesa mikili bana poto tout boka bien nga sabino nga mubulu na pesa bino sozu viso commune de Kolanga vraiment bozala bien bo tout ça bon problème ça to lingana ka omoni to ya na bolinga nzeta kombo pako to linza na to mata benga baninga na ye to la bongo donc to lingana ka to za bana France Belgique pas Europe mbimba États-Unis mbimba to na bolingo wana na mwibo zo benga nga poto zo benga nga inter na ko maloba pam pam ya bana tiki bozo mutu makasi te bana mukili mbimba bwa ndenge moshenga donc na bota ma père mécanicien courage na nga et ça là que na koma boye et puis na bolingo na bino donc voilà ndako na madusé belé écoute ça appelle mon pépé belé mais lelo on peut ça numéro na nga 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 oui si oui monsieur ndé balobara code mboka vraiment donc mon appel ça mbote était pour na za temps il y a bien té température za moi bien té pour biso na question belamba ya ndeko na nga na romekango mais sur la question ba seke ya ndeko na nga na romekate donc na robanga ma température mais mon la quarantaine liwera mais soki somba chemise ndeko no ya yo bona me quand on ataille moko mais soki no seke no babozwa wana ba do kansa liwera na seke o seke za libaya donc papa sali musala na ya akoli a respecter ba loi vito naître grandir et puis mourir akoli a sali pe aye akena 83 pe biso ba mosaka so nzamba ko permettre biso to koma pango donc nzambe kaka sunga abatela ye to kunde malamu mambele kanango bien en tout cas bana poto bana partout présent JB présent Wera présent tout o ba bengi ngana o ba bengi te na ba ko benga kaka ta so ba bengi ba travailler ba massa msusu voilà en tout cas naza bino naza bien na bino bo za rappel bien nga en tout cas na sepeli makasi ndena ba ke libako ya mukuse mais quoi ça rabata milai le pa nga Mosaka merci ngayo na film bo ba na sala ka émission na film na ngai et les gars joni ya ah ok. En tout cas, joyeux anniversaire Nayo, Christelle écoulé, Babi Kardashian en tout cas, que du bonheur à toi, pourquoi pas famille écoulée, manapession mambote, écoulé patience de Muzungu, ba Guy Basket de Concept Infinitif Gilles Vassimba, maman lycéenne, monté ma père Nabso, donnant tout mon apession mambote. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est ici vraiment que je rabaisse le rideau de la porte de notre émission. En tout cas, ciao, vous s'abonnez massivement. Bishima, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ezekiel, l'homme de Bishima, Tobaki Selakaye, Mutumu Kwabu, Aye, Bana Congo Kinshasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique, Bana Nzambe Nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ezekiel, l'homme de Bishima. Benga Yaya, Benga Papa, vous êtes malade, vous belaka. Cirrhose de foie, cancer de l'estomac, cancer de matrice, cancer de cerveau, cancer de sein, épilepsie, diabète, rhumatisme, impuissance sexuelle, hémorroïdes, VIH/SIDA, hépatite B, faiblesse sexuelle, mobali akimayo, mwasi akimayo, apesayo 500 mètres. Hey! Olingo komisa mwasi love kilaou, papa love kilaou. Benga le prophète de Bishima, l'homme des surnaturels. Plus 243 81 61 96 772. Nalobi
00243 81 61 96 772. Benga asakola pona yo, apesa yo solution na problème na yo dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bishima.